ata ozaki chrétien, ata ozaki musulman, ata ozaki soki Bouddha, hein, bouddhique. Donc il y a pas question que zokata vokata motema. Oyo ba kozo za nani? Eza ba koko na yo. Nde ba koya kozwa yo, po ba pesa yo esika. Ba koko azaka guerrier, tozo to tombola. Soki to tombola ye, lobi soki to bengi ye pona kobunda pona Congo, akokendi ko agir. Puis abundeli Congo Congo zu elonga. Ba kombo to bagana eza ba kombo ba yuda ti. Eza ba kombo ba yuda. Ba tomboli ba tuna bango na dimension wana. Lelo biso to komi ko envier, to ke kozwa bango ba koma ko servir biso. O mati to kota na ignorance. Et là, on a la taille cimetière, on a porté, on a tout sur les arènes en boca, nini. Na mona bango batia ba croate, so que na Chine on batia ba croix. Pourquoi ba cimetière Chine batia ba croate? Tant botia ba croix papa na ba cimetière, ça dit pour renforcer papoter. Croix papa, les on va se touche même en Rome. Donc ceux qui botia croix na cimetière à Mutubo ba ke ami à Mutuana au lieu de servir mboka na bino et comme il ko servir nango papoter. Mais moi je nga pasteur monde changer na sans que même Nzamba za mundele guide bambou yo. Ça bongo de. Quel niveau il y a abomination? Ah Nzamba za mundele. Oui, ayebi mystère parce que il est en train de ressembler à la révélation mon âme indélé. Boye bisaye ayebi spiritualité te akende koye kola. Au moins niveau nae, à niveau oyo otobengaka aza moto il faut te placer na maternelle. Beaucoup ni batuni yo c'est sika moko. OK, tandis ce qui moto akufi date ya naissance nae, na date oyo bakina kokunda ye o batiaka na ba croix. Nde soki to sali calcul nango e bimisari biso code ya accès ya kokota na contact na mutu wana siko tango bino bozu bango bozu bokundi bango les mêmes places au moins que no po perturber même ba ordre et même ya ba code noir hier mutu a créé ba tunyo so do moni wana to créer occident to créer orient biso ne to créer nyonso c'est kinga na Nzambe ponga na capacité ya kokoma lokola bango mais bango ba kokoma lokola ngai te Michael Jackson pour preuve akoma mundele si mais tango lukia ko azonga noir koka kasi olongwe Nzambe komi mutu komo kozonga so Nzambe. Très heureux de savoir que vous êtes tellement nombreux de par le monde à suivre votre émission Sous la Lumière, présentement présentée sur votre chaîne Haut-Parleur Télévision. Je vous dis un grand merci et un grand merci à tous ceux qui partagent, n'est-ce pas, nos vidéos, qui ne cessent de commenter, de nous envoyer en tout cas leurs contributions, je fais ça comme ça, des questions, des suggestions, des propositions. Un grand merci et je dis clin d'œil spécial à mon vieux Toshan Vumbi-les-Boursiers. D'ici là, je pense qu'il sera notre sponsor. Peut-être, pourquoi pas saluer Mouta Kimpia Tuki PKPK qui nous suit actuellement en direct d'Allemagne. Et sans oublier Yanzo, je te salue à partir des États-Unis d'Amérique. C'est bien votre frère Matondo Moudipongi et aujourd'hui on a un nouveau sujet très important. Voilà pourquoi avant même de vous annoncer notre sujet du jour, je vous invite en tout cas à vérifier si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo, laissez-nous vos commentaires, laissez-nous un pouce bleu, cela veut dire liker la vidéo. N'oubliez pas en tout cas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on va parler sur les cimetières. Pourquoi les cimetières? Parce que on a reçu en tout cas pas mal des invités au Basala Diab exposé sur les cimetières et belé abatoué ba intervenant qui vont avoir sangambuta maton en tout cas faut benga sous bateau baza plus mûr ba expliquer biso en tout cas mabomba minilo ezaka na cimetière parce que bato belé baza posa bombo ina bango bika et belé bana posa continent na biso bika et belé pe baza na posa pays nabiso et bika. Voilà pourquoi je pense que vous devinez déjà sur Nani parce que ce bomoni aigle na simalanga. Donc cela veut dire je suis avec Guide Bamboulou Trésor que je salue. Mbote Mbouta Guide. Oui, Mbote papa journaliste. Boni. En tout cas, nous avons battu la kimi ezali. Boni communauté, ils évoluent bien. En tout cas, nous sommes les malamu, nous sommes bien. OK. Donc biso nous sommes batu nous sommes libota nous sommes malamu. Voilà, Libotagnon Soba Malamu, Guide Bamboulou Trésor, le Tolo sur les cimetières. Bandegono Soba Ndabiso Bana Posa Bayeba,
mabomba minini oyo efandi na cimetière pona nini parce que tu as remarqué il y a une différence entre ba cimetière na biso na ba cimetière ya mindele par l'organisation, par l'entretien. Vous allez remarquer que le cimetière à Libanda c'est plus organisé qu'il y a biso parce que tout le monde a tout yeba ma bombe minue ça non na kati wana ya cimetière qui bombe le trésor. Bon avant na bana d'abord na pesi ba autorité à Congo merci mingi pourquoi na pesi bango merci c'est parce que déjà na yoka ki na cimetière ya Kala Kinsuka banda qui démolition ya banda kunyo so batonga ki OK donc on a pesi bango merci ba suka wana te ba continuer toujours na ba cimetière nyoso bato batonga banda kuna bango ya kibomoto il faut nyoso ibukana na pesi bango merci pour la première partie ba continuer toujours lobby mboka ekobika bon nazongi pour la question na yo mabomba minini oyo eza na kati na cimetière eza d'abord premièrement esika oyo to baka pouvoir evandi et donc à liboso la deuxième proposition cimetière les alliés oyo to baka mboka oyo tokendaka en derrière ya mboka ya kibomoto oyo tozali na yango donc la deux définitions yango on a déjà d'abord première lié ici quand le pouvoir evandi yango to bengaka dernière demeure ya mutu et puis la deuxième position ezali mboka oyo soki to longue na mokili ya nzoto tant tokendaka na mokili ya molimo adresse oyo bapesaka biso to adresse oyo tozwaka mingi ezaka na cimetière voilà maintenant mingi je pense que bande ko ki définition guide bambulu apesi avant que tokota na bosindo ya définition na motuna liboso ezali été le lengo ba okunda batu na mboka na biso est-ce que ça bongo parce que j'ai visité pas mal de cimetières n'a remarqué qu'il y a un désordre excusez-moi le terme parce que place même to benzela au tambola ezate tozo tambola likolo ya batombi ya batu yango motuna na ngana tuna be fona tuna ngo guide bambulu trésor le lengo ba okunda batu lelo to le lengo ba kunda batu na mboka na biso est-ce que ça le lengo esengeli en tout cas eza le lengo yo esengeli te bakunda batu yango nazozongela kolobake et loko e pousser biso to sa makambo na eza vexo ba bisaka biso laisser les morts enterrer leurs morts donc vexo e kotisi batu na ignorance oyo e kotisi batu na ba trouble nde omoni ki makambo so comme na désordre to tuna na mutu na moko omoni soki to comprendre importance ya cimetière te to ko ba ko bafouer ko bebisa ndenge to so bebisa lo ndenge ya kokunda bato bakundaka bato neza lo ndenge ya malamu te et puis na bakana mokili mobimba na monde entier eza na mboka moko te oyo ba profonaka cimetière lokola Congo et puis na monde entier eza pe na mboka moko te bato zo souffrir lokola Congo et puis na monde entier eza pe na mokili moko te oyo bato baza ba ignorant lokola ba congolais. Ah bon? Oui. Ceux qui sont ignorants, d'être protéger cimetière. Aujourd'hui, autant de na cimetière rebelle. Au moni le lenge zali. Na kat na cimetière et que senga il faut organiser makambo. Il faut ba ko bongisa banzela, ba bi que non awa ezali banda ku ya batu, ndaku ya suka. Na mokili na ko somba ndaku moko lobi na teki yango sombe sika mususu. Mais auto bengi dernière demeure. Eza esiko yo côté kate. Esika oyo ovandi pon na libela. Donc eza lié oyo eza plus important pour na mutu nyonso oyo aina kati na mokili po il faut yeba que to ota okoyeba toujours na kokufa muta kotika la éternellement na mokili azate et sika yo kovanda ezali kuna to bengi cimetière ndio moni lokola tozaba ignorant ndio moni même modèle ya kokundela batu eza modèle oyo ebongi samité ndio zo mona Congo eza na pas problème na lobaka les jours ba ko organiser ba cimetière batu ba lugaka solution Congo bisika musute balukaka solution Congo na bisiko bazolukela wana te solution ya Congo kobeba ya Congo na premier point eza d'abord makambo ba cimetière nde ekoti Congo na ba problème. C'est vrai ça. Si. Mais ebele abatu wala na biso de fois babi le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakutali na papa na biso Kiangani ebele babi que de fois yango nde komema solution moko boye na Congo et puis par rapport à makambo ezotungisa bandeko na biso na est mais awa guide bambulu trésor de biso lobi ete soki bato bakozwa mokano ya kobongisa ba cimetière te ba problème ya bando continuer toujours na mboka Congo kokuta na papa kan Kiangani za mabete aza autorité spirituelle eza mabete lokola ba autorité spirituelle nyonso donc kokuta na bango soki bakosola makambo eza important nde tobeta maboko soki bakosola makambo eza autre que tozoloba c'est que bazaka na kati nzela te la façon que malédiction soki côté c'est qu'il faut ba réparer et c'est elongo na maloba te donc réparation il faut eleka na kosalama yango na lobi lokola tozuli babe na nzela cimetière soki bakokuta papa Kiangani bakosola makambo yango na profondeur ne tokozanzela soki kosalama te lo me kosalama te
Donc en fait, là on a coupé ça bango, on a coupé ça ba réponse on a répondre na mituno tuninga ezali yango wana. Eza lolenge moko o esengeli na bato kokunda ba wei topete Guide Bamboulo Trésor selon la spiritualité. Selon la spiritualité, il faut être na est. C'est parce que na est nde ezali esika oyo porte ezali ya kofungama ekuki ya kofungama. Ndo omoni tango baza kokunda bato na ba forme bango bazo kanisela. Ndo omoni ke olie bato yo bazo kende ba yeba ko aider biso bato tozali banda po mutu na kati na bomoyi azaka na auto bengi na limite. Mais soki mutu akufi nde omona ka siko mutu comme esprit supérieur azasu na limite c'est pas comme esprit. Donc on a comme biso lelo tozo zanga ba aide ya libanda pona nini même modèle toza kokundela bato ndezo pekisa ba ami ya bato te ba ko agir pour que ba le kana kopesa biso mayele ba la kisa biso mabomba mi ni tori ko sala pour que to longa ba problème oyo mboka ezali na yango. Mon côté problème ezali donc esengena na bato nyonso bakufi bituna bango etala vers l'est. Oui. Bon, si on a un cimetière où il y a biso Guide Bamboulo Trésor, on a déjà battu depuis longtemps. Qu'est-ce que le gouvernement il faut pas ça nini? Faut pas qu'il déterre bateau, on a pas banda ko bandela ko arranger ba tombe na bango ou comment? Bon, à un moment où il y a ça les athées, c'est parce que il a déjà consommé. Dès que le baka, tant que bota pour déjà mabé, et si quand il bosuki, ne si que subo banda malamu, beaucoup comme ça. Pour déjà quand il bosa qu'il bosso, bosa sous une capacité à arriver à changer yango. Mais la suite aux ali goya, il faut bailler bako bongisa yango, bailler bako aider biso, c'est parce que ceux qui trouvent ça yango te vous la passer. Dans un endroit qui s'appelle mon comoni de l'oyo. Tant que tu dis moto akufi, tu dis sa dernière demeure na yo. Oui. Ce qui a zaki esprit supérieur. Tant que longo na mokili anzoto lobi akoyeba kosunga bato baza na kati na mokili pour que pesa babo mabomba mais po ya komi komona ko le kabiso. Ya komi komona au delà. Donc vous on a donc cimetière les alliés yo bato ko négliger ngoto pe ko saboter yango te. Voilà. Maintenant nommé Guide Bamboulo Trésor. En tout cas, je vous invite à vous abonner massivement, vérifiez si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Si vous avez des questions à poser par rapport à tout ce que le guide est en train d'exposer en ce jour, vous pouvez toutefois nous écrire au numéro qui est juste affiché en bas de vos écrans. Motuna moko ezali Guide Bamboulo. Surtout zongi na mboko ya biso Congo. Natango kalatonde ko mona beaucoup plus ceux qui muta kufi ba ke kunda eza bato ya famille de bana ko mema cercueil. Mais lelo et comment ce muta kufi faut pas que louer bande ko na biso ba comment on les appelle déjà. Il y a ba pompe funèbre et tout. Ba ya ka déjà une équipe na bango nyonso bango ne ba memaka ba cercueil ya mowe ti na okeko kunda. Le lenge oyo comment on sala mila lelo. Est-ce que ça malamu to beza mabe? Ils ont ba conséquence na spiritualité toté. Oui, ça pour na ko bisa biso boy moi na makambo to sala gawa kuna na poto ça maraté. Donc pour tout ça vraiment ba vrai ignorant. Tant bobi bo organiser service moro ya funérailles pour na ko ba kozwa. Muto ya kufi na libota na azana libota na ye. Libota na ye sengile kumba libota na ye kumba kilo na ye ekene ko déposer yango. Donc, naïbi que lobby bateau basaka makambo na lokola basana bango ba ignorant makambo comme bango ba koyeba te ki ba kumi mikumba ya bato mususa ki ba lekana koyeba. Ozomona donc en réalité tango ebembezo longwa esika balali saka yango bato esengi batombola yango ezali ba membre ya famille. C'est parce que ezali moto ya libota na bango kilo ya famille bango esengi ba kokumba yango ba kende kotika yango quelque part. Esika we kosenga alekana kovanda pona libela. Donc yango zomona ils ont ignorance. Pour la biche, tout ça, quand tu as tout ça, c'est esthétique. Tout ça, esthétique, il dans ma cambou, tout le monde dirait que notre riba créer une modernisation. Ok, en réalité, tout ça, c'est pas spirituel, tout ça. Donc, tous les canarotiques, ils ont l'habitude de voir. Organiser funérailles na biso normal, mais ceux qui est bembelingé longwa, ceux qui va kokumba yango ba ke ba ko tina combien ça problème te, mais pour na ko tombola e bembe. Mais si que là lui, et senga ka liboto les canarotombola. Bateau nommé Guide Bamboulo Trésor. Les autres monde dans la ville province à Kinshasa Guide Bamboulo Trésor fait. Un phénomène, mais moi j'appelle ça c'est un fait. C'est pas un phénomène, mais c'est un fait. Fait Kuluna et Tomboki Lisusu Makasi. L'autre fois Guide Bamboulo Lobaka que cause il y a Kuluna wana ezali ba cimetière. Tu lui expliquer bisono parti wana bato kota susu na mambo etali mena molimo. Cause ya ba kuluna on est cimetière comment Guide Bamboulo. Et ça ba cimetière na dimension oyo. Esprit supérieur. Tango boté na dernière na demeure ya suka. Et sika oyo avandi. Avandi wana te po aza ko kangama avandi pour que lobele kana ko sala musala. Bino bozui na souci na bino boye koteka cimetière bozui botonga bandako. Na bi miko wana boko bimisa tango boko tia yango libanda. Eza miko oyo eza na pouvoir. Esprit supérieur à côté l'enganate, à koluka esika oyo ya kokota. Tant à kokota na nzoto moko pa de kana kovanda. Na nzoto ya kovanda à créer toujours ba trouble.
pourquoi ko créer ba trouble pona ko ba ke bino botenga libanda bino bokomi ko trouble ngai bonga na kotika bino bozala kimia nde omoni ba koti na kati na vie ya bana wana soki lona ko bakisa tsusu mususu to ko remarquer tango moko bomona kaka boye ba fait moko boye ba accident et commis par-ci par-là tozo comprendre te bokomona mutu avandi boye azu souci ya ko ba kokata mutu kingo bozwe bate ba esprit wana ezokota pona nini ezaka ka milimo oyo to boaki miko to bimiste to boaki na libanda nde ekomi ko créer ba effet nyonso wana omoni ki to komona makambo bele situation Congo e comme perturbé na moment nyonso makambo kotambola botambo bomoni perturbation perturbation zokota tozo bate pourquoi ils sama ndengwana or eza ba effet ya ba esprit wana oyo to boaki na balabala oyo to tami ko na bango na balabala oyo e ba koma ko telengana nde omoni kelelo oyo ba komi ko sala ba revendication na bango siko toza na capacité ya ko ba ko gérer yango nde omoni ba komi ko revendiquer ba posa na bango bisika na so bako bazali yango nezo créer ba kuluna ezo créer ba révolte na kati ba jeune ko kata batu oui yango wana atondo mingi Guide Bambulu Trésor na oyo lobi na simbiete lobi par rapport à cimetière faut à l'entretenu mais na ndo talisa na ngambu ya est ya Congo ebele abatu ba okufa kuna na est Guide Bambulu Trésor deux fois ebele bazokunda bango na ba cimetière te lo lengo esengeli na ndengo expliquer biso musu ezaka ke babomaki na zamba batiki ezoto le poli wana pe place wana comme cimetière bon mutuna na ngezali lo lengo ba corps wana etika la bongo sur le plan spirituel et ça na ba conséquences néfastes tonengeni oui mais mboko ba bazokufa na désordre ndengo wana o to bien même ba fausse commune bozu batu nyonso botie bango même place et ça na ba effet OK et ça na ba effet donc moni eloko moko na spiritualité et ne kakapamba ezate donc geste nyonso esalamaka eza na ba effet pe eza na ba conséquences omoni tant bozu batu bozo boma bango ndengwana botie bango na fausse commune bokuni batu nyonso esika moko OK tandis soki mutu akufi date ya naissance na ye na date oyo bakina kokunda ye o batiaka na ba croix nde soki tosali calcul nango ebimisari biso code ya accès ya kokota na contact na mutu wana siko tango bino bozu bango bozu bokundi bango les mêmes places omoteki no bo perturber même ba ordre et même ya ba code yani ya ba numéro OK donc du fait que basangisi bango nyonso place moko ba perturber oui perturbation contact na bango ezate moyen kozala ya kokota soki tovandi tosali ba cérémonie pona koyeba kofunga ta mutu moko soki mutu moko entre bango afungwami nde akoki kopesa nzela pour que bango pe baleka na komona nzela donc ezali pe na eloko moko tozomona na ba cimetière na biso Guide Bambulu Trésor ezali ba croix eza malamu kotia ba croix likolo ya ba tombe ya ba wei to bete et loko na tala cimetière moko na poto na biso ezaka na mboka nini na mona bango batia ba croix te soki na Chine mona batia ba croix pourquoi ba cimetière Chine batia ba croix te tant botie ba croix papa na ba cimetière ezali pour renforcer papote croix papa les on va se touche même na Rome donc soki botie croix na cimetière ya mutu boye ba ke am ya mutu wana au lieu et servir mboka na bino et comme ko servir nango papote et comme ko servir nango occident nde au même toujours rendre bango fort spirituellement biso tozo tika la ba faible ndo moni kati na biso pe écrire ba trouble ba bi ba kunda biso na ba désordre mais ba bi ke tango ba ko tia croix na bango likolo biso am ya mutu wana ekokosani ekokende ko servir papote mais nazo komisa sikoyo nzambe na ba koko c'est parce que na moment où tozali ba esprit wana ezolinga suko exécuter ba ordre ya papote te no moni papote et comme affaibli c'est vrai ça oui le mot esiminga Guide lobi touche même à Rome oui mais ba té belé ba lekana ba TV presque partout ba télémélango ba bi c'est faux mais awo Guide Bambulu bimise biso révélation moko ya kolobake touche même à Rome wana eza parce que na kati ya ba cimetière nde ba tia ba croix papale oui bandeko ba holanda biso wana posa ba sosola mo muke par rapport à wana ba croix papale ngo eza kalolenge nini eza ba oyo ba tia na ba église oyo ba lata ba chenette ou comment oui misusu ba porter ba croix papale na ba chenette bazali ouais ba initier makambo na bango voilà mais trois oyo ezalaka na trois mutu hein eza na forme ya boye na ba extrémité na ngoza 3 boules yango tobengi croix papale OK ezande ba pentacle oyo ba tia na ba cimetière na pentacle tant ba poser yango ndengwana ti déjà ba bongisa yango ba bi ke soki ba tieli yango na tombe ya mutu wana akobima te pas servir mboka na ye akobima te pas aider mboka na ye akobima pour que akende ko aider papoter a aider occident ah bon voilà oui et kuna na Rome na Vatican nde ba utiliser maintenant ba esprit na biso wana oui maintenant mingi Guide Bambulu Trésor en tout cas je vous invite à vous abonner massivement, mais aussi à partager massivement la vidéo. Posez toutes vos questions, et Guide Bambulu Trésor va vous répondre directement. Bon, maintenant,
na kati ya cimetière guide pour atuzaki libanda ya cimetière nenga tokota maintenant na kati ya cimetière mabomba minini efani kuna na kati guide tozomona bandeko be babenga balobi matondo tozomona bandeko misusu bakenda ko sambela na cimetière et misusu bapekisa bango oke ko sambela na cimetière bon lelo tona boza doye ba guide bambu na kati ya cimetière mabomba minini ezaka kuna mutu alonga na mokili ya nzoto akena mokili ya molimo. OK capacité oyo azaki na yango na mokili ya nzoto soki akena mokili ya molimo ekomaka plus. Ah bon? Oui, ekomaka plus. Nde omoni nabisaka batu mutu tout le monde a le monde angélique. Je crois tout le monde a le monde angélique. Le monde angélique. Mais tout ça constant comment un ange à cause de combo ya Michael, à cause de combo ya Gabriel, bon ange ba bibi nyango na Michael et Gabriel et puis bango ba yebi. Michael, Gabriel, Uriel. Vous comprenez? Est-ce que tu as la question mais comment ange à cause de combo na appelle ça ange na combo? Ben ba bi nzambe te. Mais tandis que nzambe appelle ça mutu combo te. Nzambe appelle ça responsabilité na mutu appelle ça combo na biloko nyonso. Parce que nazo ko sana ni place wana. Nangdo ke malembe place wa guide bamu. Nzamba pesa kombote. Donc nzamba pesa des responsabilités na mutu pour nommer babilo nyonso. Donc aro nommer pe ange. Mais tout le monde yango na Genèse, yango personne faut toto sur lango bien. Tout le monde na Genèse, tant nzamba kili mutu. Otobingi Adam oyo la kisi mobali. Pour mi bakansaka Adam isa kombo. Adam eza mobali, Eve eza juste moi aussi. Tant nzamba keli mobali na mwasi. Après c'est mon responsabilité ya kopesa nyoso kombo. Yango na tuni question. Tant ange to baka Michael archange, ana kombo Michael, na pesi kombo. C'est que muto pesi kombo. Voilà, c'est que Guido répondre biso ande unoso banda biso bana. Si on a ngana répondre boy. Nalobaka omoni lelo oyo pour que to benga Michael ange. Azlaki muto yo aviva na mokili. Azaki muto yo atambo na mokili. Asali makuba, asali na mokili. Mais par rapport à la capacité de défense, quoi ezaki na yango. Tango akei akufi. Tango bakundiye, nde omoni basali ba rituel ba élever na dimension. Tango ba lever na dimension na niveau oya komi na likolo, nde omoni ke lelo to benge na kombo ya ange. Yango na benga ka bango ba génie, na benga ka ba ange te. Même sur un livre ya angiologie, o ba benga ka ba Aziel, bazali belé mais ce sont des génies, ce sont pas des anges. Guide bamulo, bande ko balanda biso ba yo ko ma troubler pamba. Bande ko biso na pesi ba ombote, na pesi ba ombote ba pasteur, ba kabbaliste les abbés, en tout cas je vous aime beaucoup. Bazo enseigner sur l'angiologie quand on lobby on a bazo enseigner sur l'arbre de la vie, bazo enseigner sur les 72 anges. Mais awa guide bambulo ça sobi baza ba ange te ba génie. Comment? Oui, baza ba génie, ceux qui baza ba ange. Comment muta kopé ça ange combo? Attribution à qu'on nomme mutu. Ya kopé ça mutu combo, eza mutu na sala yango. Des anzambete. Des anzambete. Nzamba appelle ça mutu moko combo te. Ah, guide bambulo trésor. C'est vrai ça. Mais autre chose de belé voilà dans ça trouble la guide. Adam là il y a l'amour qui habite cette fois-ci. L'os de maison, chair de ma chair. Appelle ce combat Ève. Adam ne mutu appelle ça lion combo lion. Avec na combo lion. Adam ne mutu appelle ça jeto au combo. Pour hier dans une responsabilité ma cambonio so wana. Nzamba appelle ça combo eloko moko te. Il y a un truc qui est ange, azana combo, parce qu'on a appelé ange combo. Ok. Mon côté problème mes amis. Donc, ils ont génie. Même si on a un livre à top, on a une histoire à Tobi. Babi comment on a que ils ont un ange, azako tambo na na voyage, bazako sur la bazako lia lipa. Bazom mais là ensemble bazo monana. Mais babi no temps on a ange bazaki na nzoto boy. Tout le monde a une histoire à Jacob. Pour que le comme Israël. Babi abundi na ange nzambe, ezaki présence physique, ezaki présence spiritualité. Les arabes ont présence physique. Ben oui. Mais ce que ça explique, comment Kobuka écoute. Ok. On se comprend. Habiti kangana kende. Et puis abimaki ali moi quitter. Abimaki na porte à tamboli penza akei. Yango na lobby eza bateau ba evre na mokili, bazaki na capacité. Nde omoni catholique, baza na secret moko. Lelo oyo babi bakanza komi saint bakanza. Est-ce que bakomi bakanza saint ndenge nini? Babi anuarite bakomi saint anuarite. Nana komi saint. Vous comprenez? Et c'est un rituel, il y a que tombo la moto. Ceux qui va tomber moto na dimension il y a du colo, ndé lobby ceux qui a tombo la mi a koyé ba ko jouer encore rôle moko lokolo la défense. A comme il faut défendre moto, a comme il faut servir moto. Ndé na tango bengi ange, mais en réalité, ce sont des génies. En tout cas, guide bambou le trésor, ma bomba me pesa biso lelo eza motu ya makasi. Yango ezo baksanga vraiment ma mitune ezo za le belé. Olobi Michael obate ya ka bande ko belé lelo Michael a existaka.
Et Michael azaka na ende mutu. Na tango akufi batomboli akomi Michael. Mais non na mutuna. Surtout landeli Michael wana na ba dialecte na biso c'est comme ces adé. Ça sous-entend quoi par là? Yango avant na répondre ndenge na ndenge lobi Michael wana et puis au monde akabazo rapi basara dessin na ye ya photo na ye. Oui. Sur na kanga photo. Mais ba mettre en babi bango ba saka ba évocation ba monaye ya mwana ba sala ba reproduction. Ba reproduction ba moni lobi omoni image wana ya mutu. Ya elongi wana bozu yango wapi. Soki bomoni mutu na elongi moko, c'est que elongi wana azaka na yango tanga azaka na monana na mokili. OK. Am ya mutu nyonso soki oki obeli yango e na forme ya elongi oyo alataka na nzoto. OK. Donc soki bamona Michael bamona ro photo wana, c'est que ami na ba evokaki nde abisaki elongi wana nde ba capturer ba sala photo na ye. OK. Mon côté problème ezali. Donc il faut te ba ntango yo koyebisa bato ba vérité, to bomba bato makambo mususu te. To lakisa bato bo solo bato ba comprendre que ndo moni soki mutu ako comprendre makambo wana na mokili ako sala effort à exceller. Accélérer et puis à ça l'effort à tomber la dimension naïe pour que l'objet soit accueilli aille ba servir pour les autres. Ce qui a tombé ma casse de Monique dans moment on a comme génie, na sima comme génie, a comme ange. Dans la sima comme génie a comme ange. Oui, nenge to lobaka. OK. Ah, guida baxi sur nenge to lobaka. Oui. Mais ce que ba ange wana ba Michael, ba Uriel, ba Gabriel, dessus ba Sandalphon, ba Kombonio soana to yebi, ba Kamael. Ben, et ça plus ba combo et ba paya sur le bangata bongo ba combo ba paya ba eli biso siko biso koto ba anjoint to robinga ba combo ni d'après guide bambou le trésor yango na lobby notre problème ya Afrique ezali to ça ba esprit oyo baza élevé mais to kokate ko tombola bango au moni tant to bosa rituel ya combo moko boza ko élever spirituellement boza ko élever ti azoko ba la dimension spirituelle la dimension moko élevée nde au moni léo na Afrique tous un problème moko nazo bisa batu nyonso balobelaka la spiritualité africaine nazo bisa bino botika ba distraction bolongo na ba distraction au contraire bozo ba kombo boyebi ba serva oyo basala makambo malamu to sala ba rituel to leka na kotombola bango pour que lobi ba défendre Afrique ba défendre Congo na ndenge sengi ba défendre bango ndozo ngalo oyo ba esprit na biso wana bakenda ba koko na biso baleka wana o basala makama minene lokola tokipa bango te totika bango ndingo na totia mo ba croix papa na cimetière moyen esprit na bango ba kozala évoluer exacté donc moni eza livre mo ya missel de dimanche ya catholique na kata livre na balakisi comment batombola ka esprit ya moto comment bakomisaka moto saint comment bakomisaka esprit ya moto comme supérieur et comme élevé donc ya mo na papa afu toza makambe belle photo le kana kosala tout ce ba distraction zanga tina koloba boye ngai boye to kota na musala to yebi ke muto azaka guerrier pa koko azaka guerrier to zo to tombola soki to tombola e lobi soki to bengi e pona kobunda pona Congo akokendi ko agir pe abundeli Congo ezu elonga ba kombo to bagana eza ba kombo ba yuda ti eza ba kombo ba yuda ba tomboli ba tuna bango na dimension wana lelo biso to komi ko envier to ke ko zo bango ba koma ko servir biso o mati to kota na ignorance to ke na malembe pardon. Donc ba combo wana ozo dozo wana ba servir biso ya biso le combo ya bayuda combo ya koko ya bayuda yango tozo tombola yango mo verki sa mbaka nzembo na komitu na kao lopozo moindo e utako wapi ba santu nyoso mindele ba ange nyoso bango ba mindele tanga tu nzembo na batu ba mona eko ba mona ezoba mais mutunga tunaki ti lelo oyo batu ba pesa réponse te mais pas moni ki ata ba ange nyoso ba saka mindele est ange mundo rose la tête d'abord est ange to bengi ange à quoi ça na couleur. Mais moi, je pasteur monde de changer na essence que même Zambada Mundele guide bambou. Ça bon côté. Quel niveau y a abomination? Alban Zambada Mundele? Oui. Zambada Mundele ba ange Zambada Mundele parce que il est en train de semble la révélation mon âme Mundele. Boye bisaye ayebi spiritualité te akende koye kola. Au moins niveau nae, à niveau oyo otobengaka aza monter photo placé na maternelle. La dimension spirituelle, aza na maternelle. Yemokambi. Te azana maternelle. Quand tu as démontrer un god d'abord, ce que tu as dans la Genèse, au commencement, avant Zambia Salamouki, Nzamba avant Nawad. Namolili. Avant Namolili. Tant que avant Namolili, c'est que ça a la couleur. C'est que Nzamba c'est noir. Tant que à ça une déclaration, que la lumière soit, les lumières est botama. Et puis à Kaboli en jour, na nuit, abomé nuité. La Kaboli na ende kaka. Akaboli na kaka. Donc abimisi mwinda na kati oya salaki. Et puis de deux. Est-ce que Mundele a robota mutu mwinda?
mais nous akobota mondele ngai na kota choko na komi lokola bango est-ce que yako pa ko la produit akoma honneur lokola nga so ngana bango na zanzabe quelle ignorance. Mais basé belé guide Bamboul nous ça une conférence je me rappelle alors que non c'est son tama nzamba noir ya lobi que non mutali boso o nzamba kila na mokilio ya c'est azaki la peau jaune et à outer côté ya Asie maintenant ba confusion on a nyoso eza pour nani au moins hein likambo yo il faut ba comprendre yango malamu. Première race eza race noire nde au moins même civilisation ya liboso eza Égypte. Tant que ba Égypte zo mona métissage té. OK. Métissage est côté à partir d'Abraham. Tant aye à côté kuna et puis ba continue esclavagisme nde au moni to ko botana bango ne to créer auto bengi métissage. OK. Auparavant même auto bengi ba titre ba pharaon ba dai ko zwa. Ba tu nyoso ba zaki ba pharaon na moment on a ba zaki ba noir ba tout takamo ba zaki ba noir. Ba pharaon ba zaki ba mindelete. Ke ba zaki mindelete. OK. Donc pour na ko bisa biso que civilisation liboso eza et pas ya mutu liboso. Eza noir. Hier mutu a créé ba tu nyoso do moni wana. To créer occident, to créer orient, biso, ne to créer nyoso. C'est que ngana zanzambe, pour ngana la capacité à koma lokola bango, mais bango ba koma lokola ngaite, Michael Jackson pour preuve va koma mundelete. Si. Mais tant lukia ko azonga noir koka. Et simba zude. Kasi olongwa nzambo komi mutu, comment ozonga nzambe? Ah, dans du fait ya oza noir oza nzambe. Mais tout ça ba nzambe, papa. Tout ça ba nzambe, au moni ba est-ce que c'est un peu un terme race auxiliaire si on a bien bango ndengwana au moins ba vivant na complexe moko ba comprendre que comment il va détruire muto ça makasi ko leka bango donc au moins même naturellement tout ça fort ko leka bango ba yebi pour preuve paradis en Afrique comprends mais pardon na moni lo imani c'est muto motoka paradis en Afrique guide bambo le trésor paradis en Afrique et puis na suna motuna mususu par rapport à makambo lobby. Mais exemple, je cite le nom, mouvement Raël. Je ne sais pas si vous guide Bambou Trésor à Ebiango. Mais Balobi que Montali Bosso nous expliquer wana Montokela et Satan. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Au moins, hein, Batuazo nous a créé Babangambo, Bazo n'a pas pensé na bango Yakibomoto. D'abord Satan Zanan. Babi la race noire fut créée par Satan. Mais non, Satan a juste pensé. Ah. Eza estimo d'abord na place mon Satan a pensé. Satan a pensé. Lucifer n'a pas esprit, mais Satan a pensé. Oui. Maintenant mingi guide Bambou le trésor, maintenant mingi na bande kono so bolanda biso en tout cas. Comprenez qu'aujourd'hui il y a à boire et à manger sur votre chaîne haut-parleur, bien évidemment c'est votre émission Sous la lumière. Je vous invite en tout cas de vérifier si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Abonnez-vous, partagez nos vidéos, laissez-nous vos commentaires, likez la vidéo, activez la cloche pour ne rien manquer et invitez en tout cas vos proches à suivre ces émissions. Vous avez des questions à poser, vous pouvez toutefois poser vos questions au numéro qui est juste affiché en bas de vos écrans ou vos téléphones. Progressivement, on est en train de chuter. Guide Bambou le trésor, tout le monde bomba minime va na kata cimetière. Le bel so marambo belé. En tout cas, si on a simba on risque de là là. Na kata cimetière Guide Bambou le trésor. Quelles sont les réalités où ça la marakuna? D'abord, la cimetière au tobenga ka monde astral. Et ça d'abord la cimetière. Lelo na habité guido. Kanibiso de nenyon le monde astral et la cimetière. Tu as ramtabi que non na ken monde astral. Ba ken na cimetière invisible. Comment? Tant que tu astral, tu as un astre. Oui. Astre est représenté par Batou. Comprends? Astre est représenté par Batou. Tant que tu as soleil, tu as mobile. La lune, tu as moisi. Il y a un astre. Si tu as un astre, ce qui est continu dans le cimetière, il faut que contact nabango. Il faut aussi la voyage. Voyage, il y a un patate. Mutu nil pas oya bakeno na matin na ke voyage kuna na ke na ligne so ke kuna na ibito so mona banani comprendre donc voyage astral to ba to ke voyage astral on a ça ba vérité le ba oya moni ako ba contraire na ngai a démontrer biso que astral monde astral ba ba kezaka wapi monde astral et ça ba cimetière invisible. Ah Guide Bambou le trésor et belé ba le ka awa guide
et belé bazo balobi a outra na soleil akena visiter soleil akena mona ba être Christine kuna ba misu ba kena na Jupiter misu ba kena na Mars misu ba kena na Vénus mais awa guide bambulo c'est que monde astral les cimetière pas contradiction comment dire ba astrologue ba ça va voyage na bango astral normal par rapport à la physique na ba ça voyage spirituel base eza baza batomi balé papa au monde quand on la confusion ba chercheur ba continue na ba kene ko vérifier ceux qui na Mars vie ezali ba ke ba moni oxygène wana baza ba astrologue il y a science hein science auto bengi physique mais autre chose ben sikoyo astrologue ya spiritualité tout ça le voyage astral akena physique akena dimension spirituelle ba kenda wapi akena corps astral akena kana cimetière papa tango abi kena na kena comme na koti na taline ai biso clair kena na kota ki na nzoto ya mobali soleil na kena nzoto ya mobali so abi na kota ki na ligne c'est que akenda ki na kota ki kon na kota ki na mwasi donc en réalité elo baso ba yango wana batika ko distraire biso soko matina fize nde okokena ba Venise okokota kuno komona na arrêter ozomona mais soko bimi na molimo okosuka na cimetière ndo omoni kuna pe na cimetière toza na ba ekaboni na biteni mibale monde na supérieur et inférieur na supérieur pe ekaboni na biteni mibale omoni donc na ba esprit divin na ba esprit maléfique na supérieur toza na ba esprit divin mais esprit maléfique oui ndenge moko pe na inférieur ezali ndo moni soki muto abi azana besoin kutana Abraham hein alukaka code na ye comprendre soka ke na monde astral akomona Abraham c'est parce que Abraham bakondaki ye azana numéro na ye ana code na soko beti e kota guide bambulo trésor tout cas c'est quand même qui comprenez olobi so mdenga kota en contact na Abraham pour le code na ya olugango wapi babenga ngo saint d'Abraham bon babenga ngo saint d'Abraham bongo ndeko mami tsabi ba misu bazana saint d'Abraham ba misu bazana séjour de mort Saint d'Abraham. Donc, Saint d'Abraham na séjour de mort, on a un cimetière. Mais c'est cimetière. C'est comme la cimetière invisible. Et puis en plus, au moment Saint d'Abraham, on a son kuna, okuta kaka, on Abraham, na lié na ye. Nde okuta bango kuna. Donc okuta kimbango kuna te. Okuta koko note, oya moyindo kuna. Okuta Saint d'Abraham. Te bazate. Mais guide to que non malembe pardon. Mais bango no so basali nzambe te babi ke no bango no so basali nzambe et bango no so ba ofanda place moko bonde na ba mettre belé bateaka mais awa esa biso ke so ke kuno kuta bango te Saint d'Abraham okuta bango to okuta lignée ya Abraham ba onyo ba na descendance na ye ba kufo ba basé lever ndo okuta bango kuna pona nini mutu nyonso avant akata motema ba ba ka kozwa eza ba koko na ye eza ba ange te ba ange on peut pas dire que non mutu comme génie on bango so pro bazan nini ba ko ça la différence nuance wana te. Non, mais il y a eu un homme, je t'ai son nom, dans la ville province à Kinshasa, avant Koufa, tu vois, il y a des témoignages, je dis que non, ange va apparaître, non, mon ange va y avoir, mais ah, si monsieur Bézé, on est déjà à Koko Lavango, on est longini. Na ilongi ba ne longini. Oyi mikolo ya, son de sora que non, na mona ki yesu, tu ne yesu olotaki ne longini. On a mon ange, Michael Nelongi nini, o bisa biso. Soko bisa que non, Michael a des longi. C'est que Michael Zara Motu abikaka na mokili. Pour amnaye, les a formé longi naïe. Quel va mon trésor. Ah, mais bah témoignage je l'ai dit partout de ezaki non ba ange agné ba koko na yende. Ce qui ba vérité. Eza ba koko na yende. Mutu nyonso fa kata motema. Hein? Mutu nyonso fa kata motema. Wo ba bangi na monde bané ba ko zwangai. Miso ba kotanga même combo. So bakoko na été akomona ba membre ya famille na ye ba baza élevé ba kena biso bazo ya kozwa ye eza ka ndengo ne changer na ngote bango ne ba ko ya kozwa yo ba ki kopesa en place. OK. Donc ba ki kopesa en place na lignée na bino. Na lignée na bino. OK. Donc on ko changer te kuna ndo kozala. Omoni nde omoni lo ba to mi ba koti na ba confusion bazo ko comprendre ba réalité wana te ba ça il faut pe on dirait ba sango na nko. Ba so ba ça na nko te za ignorance. Donc le problème tout ça il faut battre la compréhension wana. Si on doit comprendre le wana, donc on dit que lobby a comprendre que mutu akufa raté. Comment yo oza na kombo oza na makila mususu okufi batu moko boye ba non. Et ça m'a raté. Ata ozaki chrétien. Ata ozaki musulman. Ata ozaki soki Bouddha, hein, bouddhique. Donc il y a pas que soko zokata vokata motema. Oba ba ozo za banani. Eza ba koko na yo. Nde ba koya kozwa yo, ko ba pesa yo esika. Ah.
En tout cas, Makambo Eza Kitoko Makasi, en tout cas, Makambo Eza Kitoko Makasi, mais comprenez que avec les médias, avec l'écran, c'est le minutage. Voilà pourquoi je vous invite en tout cas à vous abonner et à partager massivement cette émission. Pour ceux qui ne savent pas, je vous signale que c'est votre émission Sous la Lumière. Sous la Lumière, c'est l'émission qui va vous permettre, n'est-ce pas, de découvrir des choses inédites. Voilà pourquoi je vous invite en tout cas à partager. Tous les amis des Matondo partout dans le monde, vous êtes tellement nombreux en Allemagne, en France, en Belgique, en Bruxelles, en États-Unis, en Égypte, en Suisse. En tout cas, je vous invite à partager na Kinshasa, na Bosnie, na Brazzaville, na Angola. Partagez massivement. En tout cas, j'ai dit un grand merci à la grande équipe de Haut-Parleurs Télévision. Je vois mon frère Moukendi, le manager. Je vois Elohim qui était juste derrière la caméra, l'assassin d'image. Vous êtes tellement nombreux. Salutations à Dan. Un grand merci à Maman Nelly Mokela. Maman Nelly Mokela. Tu as vu que le téléphone est sonné d'ici là, donc on a vu ce Kimia. Un grand merci à Toshamvumbi le Boursier. Je pense qu'il était scotché, un homme d'affaires. Il était scotché devant son poste téléviseur pour suivre, n'est-ce pas, cette émission. Un grand merci à mon vieux Mouta Kimpia Tuki Peka Peka ainsi que toute la famille. Un grand merci à Yanzo à la émission depuis les États-Unis d'Amérique. On est ensemble. Guide Bambou le trésor, tu chuté déjà un ami qui est bel le Béza, Guide. Oui. Que la terre de nos ancêtres soit douce et paisible. Et léger. Léger. Ok. Pour dire que non, ce sont les ancêtres qui ont la première partie sur le cimetière. Il faut que vous et puis là, c'est la fois passée. Oui. Kabal Jif, donc les livres sur angélologie, il y a Kabal Jif. Donc ils ont bakoko bayuda, il va prendre na dignité, il va prendre na donc voilà. Toujours chuté déjà Guide. Kabal Jif ça bakoko bayuda. Oui. Donc tu n'es pas autant archange comme Métatron. Il y a bayuda, il va tomber la bango. Métatron va ça bakoko bayuda. Bayuda va tomber la bango. Je sais que Bisso veut s'engager sur bakoko na Bisso. Mais il faut tomber la bango, tu élever bango de l'Afrique. Mais avant que tu chuté Guide, problème sous pesape wana. Bandeko wana bobi beza bakoko na bango. Batomwe bakoko na bango ba yebi bango presque partout, ba yebi bango ba ange batanga maka presque na tous les continents, je dis ça comme ça. Mais Bisso ba yebanité, ce que ba doit tomber la bango ndenge ni. Ba yebi ate ba kombo na bango te. Ba yebi makambo ba sala te, ce que ba tomber la bango ndenge ni kit. Yango na lobby batu nyonso bazo défendre Afrique to longo na distraction. OK. Na temps ce que to kota na travail. Tu comprends que tu as retard. Retard yango to couvrir yango tamsu na année moko to nyo se sili nango. To zonga tuna to zonga na musa to tira ba distraction to zonga na musala pour que to sauver Afrique. Peut to sauver Congo. Voilà. Maintenant mingi Guide Bambou le trésor est-ce bande ko on peut ça mbote bazali avant de te choisir. Oui, na pesina no mbote liboso na le roi Congo, le Sa Majesté Fomo de Fuma, président ya Conseil national des autorités traditionnelles du Congo. Ici bazali na pesi mbote na Maroc pour l'instant. Nabi ka la biso na pesi mbote na ndeko nanga moko chef coutumier Fumodimbo. Na pesi mbote na révérend Louata ici bazali et puis na pesi mbote na maman nanga botangai maman Bofenda Marie Jeanne, na pesi mbote na bébé nanga la Nanzita, na pesi mbote na madame Nangai Karine Tebasombe et puis apôtre Julia Fire oyo azali na Brésil na pesi epe mbote. Merci. Voilà, un grand merci à tous. Je sais que vous étiez tellement nombreux à suivre votre émission Sous la Lumière. C'en est fini pour aujourd'hui. J'ai dit un grand merci à tous en tout cas. Et j'ai dit encore courage à tous nos frères qui sont à l'est de la RDC. On est des cœurs avec vous. Votre frère Matondo Moudipongi est des cœurs avec vous. Un grand merci à Elohim qui était derrière la caméra. Continuez à vous abonner. Continuez en tout cas à partager nos émissions. C'était votre frère Matondo Moudipongi. D'ici là, portez-vous bien. On est ensemble.